Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Désormais, juge Dieudonné Kamuleta Badibanga a commis président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Yende a succédé Dieudonné Kaluba oyo alongwaki na Cour constitutionnelle na sima ya tirage au sort oyo ezalaki organisé na mois de mai eleki. Mokolo ya lobi mardi 21 juin 2022, Dieudonné Kamuleta Badibanga azalaki élu président ya haute cour ya mboka na biso na plénière oyo e organisaki ba élection. Kaka yende akokumbela conseil supérieur à magistrature ndenge mibeko ezali koloba. Comme président de la Cour constitutionnelle, juge Dieudonné Kamuleta azali na mandat ya 3 ans renouvelable une fois. Et puis, azali na Cour constitutionnelle comme juge depuis le 17 juillet 2020. Magistrat de carrière, azalaki pe conseiller na Cour de cassation. Kitoko makasi. Na micro oyo pona ko yebisala bandeko na biso nyos tuti soki bazobenga soki banyamulenge ainsi de suite basala na bango à l'aise soki likambo ezali benga ezala ozana Kivu ezala ozana Lubumbashi ezala ozawa na Kinshasa soki menace ezali benga ba autorité ya ville oyo benga ba autorité ya esika nyoso yo ozali. Vous ne pouvez pas vous sentir en insécurité na mboka oya yo parce que ozali et loko moko gouvernement congolais za ko kamande tango biso toza ko bundaka biloko oyo makambo oyo kasi bino pe bandeko na biso tuti congolais banyamulenge toza komona bino te bokoka ko soutenir gouvernement na bino pona nini wana pe biso toza komituna mutuna toza na bino tolobi batu moko kasi biso toza kobundaka bitumba bino bokangami esika bokangami na bandako na bani bozo linga kaka bakongole mususu bakoya na piège ya Rwanda bozo koka koloba te pona nini boloba bonne dénoncer bino pe comportement ya Rwanda na Kagame pona nini bozo sala ngote kasi toza ko s'adresser na bino nyos na ba congolais mususu makambo ya ko stigmatiser batu ezate chasse à l'homme ezate. Pona corrélé ba instruction ya vice-premier ministre ya intérieur apesaki commissaire général ya ville province ya Kinshasa Sivanoka Songo arenisaki na commissariat provincial ya ville ya Kinshasa ba collaborateur na ye nyonso pona kopesa bango ba instruction sur ba mesure oyo hiérarchie ezui na moment oyo exceptionnel oyo mboka na biso ezali kolekisa surtout na est ya république ezali interdit pour la population ya kolata teni ya basoda to ya la police nationale ou encore elamba moko oyo ezali kokokana na teni ya basoda epekisami makasi soki bazuyo beko. Bolandaki mokonzi na biso vice-premier ministre intérieur apesaki message na télévision chaîne nationale RTNC à partir ya lobby ti mikoto okende awa mutu moko kola na so elamba kokani na police to be armée te soko lati elamba kokani na armée tokocho maboko bakosambisa yo ke prison o Pentagone o soki nini so manzokyo tika makambo wana okende prison même ba service ya gardiennage wala ti teni moko kokani na police be na armée to kanga yo makambo wana pekisami ezali mibeko ezali mitindo. Kinshasa mboka ya kimia, Kinshasa mboka ya sai, yango bakonzi bazali kosenga na population, bakweya na piège ya monguna te, poto yebi, posa na bango ezali, mobulu ekota, kasi luvulu na bango.
Nous, les forces armées, nous avons choisi l'armée pour vous. Nous avons laissé nos familles loin pour vous. Nous sommes blessés pour vous. Nous mourrons pour vous. Nos vies sont vendues pour vous. Nos enfants ont changé de statut. Les orphelins, nos femmes, le veuve. Pour vous, pour toi, Congolais. Au retour, le respect, l'encouragement, le soutien. Rien d'autre. Accompagnons-nous. Nous mourrons pour vous. C'est pour toi que je suis devenu blessé. C'est pour toi que je laissais ma famille. C'est pour toi que j'ai choisi le sacrifice suprême. C'est pour toi que je passe nuit dehors. C'est pour toi que je ne ferme pas l'œil. C'est pour toi que je suis sentinelle du Congo. Du respect. Du respect et de l'honneur. C'est pour le Congo que nous mourons. Grâce à nous, le Congo est là. Le respect et l'honneur. Vive FARDC. Vive la République démocratique du Congo. Vive notre population. Je vois sur le Congo Kinshasa, la RDC, vraiment, les ténèbres sont en train de se dissiper et la lumière paraît. Il peut se passer des soubresauts, mais la lumière se lève dans votre pays. Toute force des ténèbres qui vous a maintenu assujetti va être renversée dans le nom de Jésus. Le Seigneur a entendu le sang des innocents qui a coulé dans ces régions tout le temps meurtries, victimes de génocide. Dieu a entendu le cri et le nom que vous avez invoqué. Du nom que vous avez invoqué, du nom que vous avez invoqué. Et le Seigneur se lève. La main de Dieu va faire un nettoyage et qui va surprendre les nations. Qui va surprendre les nations. Il frapperait un malheur sur tous ceux qui se sont enrichis sur le sang des innocents. Le sang des enfants. Le malheur frappera vos familles sur plusieurs générations. Sur plusieurs générations. Des maladies étranges. Écoutez-moi. Vous qui vous enrichissez avec les diamants, avec l'or, sur le sang de ses habitants, la malédiction est venue dans votre maison. Elle est là, je ne fais que vous l'expliquer, depuis de grandes années, depuis de longues années. Répentez-vous et sortez de ces commerces de mort. Répentez-vous et sortez de ce commerce de mort. Voici le temps nouveau que Dieu déclare sur cette nation. Je prophétise la paix sur la RDC. Je prophétise la lumière sur la RDC. Cette nation va faire briller en grande partie l'Afrique. Dieu suscite dans ce pays des hommes et des femmes d'une telle sagesse, d'une telle intelligence, d'une telle compréhension. Les années de larmes vont vous être consolées. Les années de larmes, Dieu va vous apaiser. Et la grâce divine est sur vos vies dans le nom de Jésus. Peuple de cette nation, levez-vous, priez, annoncez des jours favorables. Annoncez des jours favorables. Car rappelez-vous ce que j'ai dit. Lorsque les temps de faveur veulent annoncer, l'ennemi, comme il y avait un temps où on pouvait à nouveau assujettir, où on peut à nouveau, où on peut proclamer la libération. Que le sabbat se lève sur votre nation. Que votre sabbat soit manifesté pleinement. Que votre liberté soit manifestée pleinement. Qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. 1995. Ça remonte. En 1995, au Palais du Peuple, il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Écoutez ça. Dans 2 ans, ce pays, le Zaïre, sera libéré. L'okapi, l'antilope spécifique à ce pays qui symbolise la restauration, partira de l'est du Zaïre vers l'ouest. Le peuple zaïrois sera très content. Mais cette effervescence et joie seront certes de très courte durée,
parce que celui qui prendra le pouvoir en remplaçant le maréchal Mobutu sera tué. Après sa mort, une crise profonde s'installera dans tout ce pays, au point où la population sera dans l'opprobre et la souffrance à un niveau très élevé. Les Congolais seront dirigés par des leaders cruels qui leur rendront la vie difficile. Mais passé cette étape, moi, le Dieu de l'univers, je restaurerai ce pays par rapport à mon plan. Lorsque j'aurai délivré et restauré cette nation, je la rendrai tellement attrayante, au point d'attirer vers elle des multitudes de gens venus du monde entier qui voudront s'y installer. Les investisseurs se bousculeront au portillon du pays juste pour avoir le droit d'y faire des affaires et s'y installer. Ceux qui auront fui ce pays le regretteront et par après, ils retourneront pour s'y établir. Les gens se bousculeront à la porte d'entrée de ce pays car il deviendra un pays des merveilles. Qui croit ici qu'on est en route? Qui croit qu'on est en route pour voir le Congo devenir le pays des merveilles? Si tu le crois, fais du bruit avec moi, dis quelque chose, manifeste-toi. En tout cas, moi j'y crois. Moi j'y crois. Et vous savez ce qu'il faut pour que ça se passe? Il faut d'abord que les gens reçoivent une vision. Il faut recevoir une vision. Et la bonne nouvelle, on vient de lire le verset Joël 2, 28, Dieu donne aussi des visions, n'est-ce pas? Et une vision, c'est aussi quelque chose dans le sens que on se représente à quoi le futur pourrait ressembler. Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, un peuple vit dans le désordre. La version Nouvelle Bible Seconde dit Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe goût na ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko goût ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa mai ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko liaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele Otolobaki te Tolobi Kinshasa et l'équipe partout.
après 25 ans de séparation, les musiciens ya Wenge Musique à 4x4 tout terrain, s'est décidé avec appui à producteur, livrer concert moko ya munene le 30 juin oyo na stade de Martyrs. Bengi yango concert de réconciliation, peu de retrouvailles, pour faire revivre les sous-sous, mélomanes peut mourir à bonne musique, nostalgie viva na année 80-90. Ma titre lokola Mulolo, Nikide, Kala Ibwingi, Eve Sukali, Pena Banzembo Mususu. Bolanda Maréchal Mukulu, Jibem Piana, Denganine à circonscrire événement yango. Exemple autopécie, des exemples montréal très, même sur les lobat, ils sont très importants. Pourquoi nous avons le bas? Biso ba mission autopécie exemple, to sangani, to laksa, na mokilike, to occupé au vent, to sangani. Ça n'a rien à voir avec la guerre ou la maison. Entre temps que tu te lobby, tu as 4 recettes dans ton pays. Exemple, autonomie, les politiciens. Un exemple, tout ça. Les politiciens, les leaders, les politiques, ils sont ensemble sur le Congo et solo. Congo est Kenyamoso. Pour biso déjà te passer exemple. Fait que tu vas soutenir les leaders politiques, un peu des concerts. Na ba membre na ba parti politique ba tout ba eto la sabna que Congo est uni. Maman maintenant que non, Congo est moko. So ezate que bâtiment et puis bateau ba yo sala ba campagne à mabena. Ba sala ba zala na kinte. Ba oti poto ba lati ba poso mususu neti bazala na kin pour ba combattre concernant ça. Ils en a sens té. Et on ensinga bino ba journaliste ba bo sala na campagne bo expliquer que Wenga sali exemple bien. Pour na relaxa na mokili. Bazan route dans l'art mais ba lobi recette na moba pesa bobino wa police bozana ba mbongo bozulia mbongo alita boko sangana te bo kati pe ba l'art na no botindi to bo laksa un exemple bien na Congo bo laksa yonga na bengi ba parti politique ba partisan ba parti politique no sotona boya na stade bo laksa ke bolinga Congo ba leader no sotona botinda ba partisan na no bo laksa ke bolingi Congo concernant le 30 juin ezali nous avons redémarré le monde. Nous avons Wenge uni. Nous avons Wenge Moutoumoko. Parce que nous avons 25 ans après, oui, Moutou a excellé. Nous avons le roi de la forêt, excellé. Nous avons une stratégie. Nous avons même des tours. Nous avons Blaise Boula. Nous avons excellé. Nous avons le droit d'auteur. Nous avons Adolphe Dominguez a excellé. Nous avons danse. C'est toujours les mêmes têtes de Wenge au Moutou Aza. Na talent na yo a comme manane en sala donc tout ça mutumoko donc vraiment exemple Wenge PC c'est pour tous les Congolais comme ça tout l'accès que tolinga Congo biso na tolinga Congo pour to telemi tolingi Congo ba tout pe l'accès que balingi Congo exemple so to PC ezalabi to moni na non Martin Fayulu to moni maintenant Moïse Katumbi to moni Jean-Pierre Bemba to moni maintenant le Raïs. Tout le monde est prêtre, Tienti Enani, Félix Tshisekedi, Basangani, en tout cas, béton. Bobo Sanate, recette ya concert Oyo 40%, ezali pona kosunga mapinga na biso, FARDC Oyo bazali na front, pena ba mama violé na est ya République, ndenge ba musicien na producteur ba yokanaki. Mafuta. Bon, message oyo nazotindi lango VPM, Maître Selo Kito, Pena CG Kabouya Augustin. Avec regret, na mawa, na passe na motem. Biso ba combattant au Bundi. Tant que Sozaki na Tshisekedi Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oyo a créé ba parlement debout, c'est Tshisekedi sempa nous. Biso tozo hérité kaka ndenge ya pesa biso héritage tout ça là, ba parlement debout, inspiration utaki pa Mukishi. On a bien Isiguragundu, que son âme repose en paix. Mais par surprise, mettre assez los en service à sécurité. Oebi malam bato bazo loba guerre ya ethnique, guerre ya haine, message ethnique, message à haine, message à trouble. Oebi bato na malamu parce que tu maîtrises bien la sécurité. Pona nini bokangi bangote ya liboso. Yami balé CG Kabouya. Oyebi batu oyo bazolo ba malamu ba guerre ethnique ba message tribal ba message ya haine message ethnique boyebi bango
bokangi bango te pona nini botini bango devant justice te. Mais bino bokomi na courage ya koloba biso ba président ba parlementaire debout tokoti se susu ba parlementaire tokene na ba cellule tokene na ba section tokene nango bandaka la boyebi déjà tokene na membre ya cellule la mama emu na futa contribution na yana tsebino carte membre na zongo na cellule la mama emu tokene na déjà grâce à parlement debout lelo IDPS comme na pouvoir ça grâce à parlementaire debout après les élections en 2011 tant ba iba victoire na biso ba cellule ya noko tate ba fédération noko tate seul les parlementaires debout neto ba neko pesa Fox neto neko rangé à bas la paire lelo bino bokomi na pouvoir to mimi bino na pouvoir bozu ba bénéfice pour biso ti lelo to sala raté to bundela ki ba famille to bundela ki maître selo ki to komi na pouvoir comme finga biso ba combattant to bundela ki Augustin Kabuya okomi otambola na ba millions omo finga biso ba combattant to komi lelo ba imbécile nous sommes plus utiles utilité la biso ezali souci parce que souci na bino ezalaki to mema bino bozwa lokola bozwi souci na bino sko mission na bino komi ko bomande sko UDPS o Tshisekedi atika soki les gens bozwi ba mbongo ekoki botikela biso UDPS to sala musala na biso Tshisekedi do mulumba tikela biso Tshisekedi apesa biso musala te se biso to range to te ya population azala na changement bopekisa bato bazosala ba message ethnique ba message ya mabe ya haine mais biso tozopesa message wana te biso tozopesa message ya koteya bato musala oyo président Félix azosala mission ya UDPS pe na ndenge biso UDPS souci na biso toza mpona mboka ce n'est pas biloko bino bozoloba mais lokola bino bozwi bomoni ke nous les combattants nous sommes plus utiles Tshisekedi wa mulumba oza wapi biso totikali komona makambo na tomona te na pouvoir Kabila basali biso parlementaire de Boubou na pouvoir na biso moko to bundela ki to beti ba boloko ngala beta boloko 4 fois boloko sans compter ba enlèvement sans compter ba kachoma mabele na zo loko te na sala te na banda tili landa ko ba bot mais tant bokomi na audacité ko loba ba combattant to bo ando kangisa biso vraiment litsengo to bundala fale kutu na pa Kabila ba beta biso masasi to kufa na biso c'est to kufa ke zalaki malamu ke to mona na pouvoir biso to beteli ba boloko to moni li pasi pouvoir ngo bokomo lo baboka na biso ah non ata bino moboza la pena kibo moto ne fiske respect bo pesi biso lo côté mais bon respecter ta biso hein bo pesi biso lo côté bon respecter ta biso bon respecter ta idée peso biso to bundela mais biso to tika binote ata bokangi biso il y aura des élections rendez-vous 2023 il y aura des élections to ebi mission na bino eza ko boma IDPS mais IDPS ekufa te Tshisekedi wa mulumba tikela biso IDPS tokolakisa bino ke IDPS oyo eza état d'esprit Tshisekedi apesa ngo biso tolata yango ekoma makila na biso totambola omanga na otama Tshisekedi azotambola mieux vaut na kufa ke na tika Kabuya Augustin géré parti oyo na niveau ya makambo otoloba ba sectionnaire ozo maîtriser te ba cellule ozo maîtriser te ba sectionnaire ba souffrir ba cellule ba souffrir ya biso na cellule nini ngala za mama emu aucune personne oyo ozwi na musala na cellule na biso mama emo tango zolo baki mama misala yo pesi nani pourtant 70% opesi nani si bo pesi bandeko na bino yo tane biso ta sectionnaire moko ta cellule moko oyo pesi musala c'est toujours votre famille et les autres ozobunda pour bénéficier okomi oya kosi okanga biso ça fait très mal mais je sais qu'avec la bénédiction de Tshisekedi Mulumba Izigura Gundu Kabuya Augustin na selo kito lokolo komi ministre komi na machua komi osepela ke to bundela kibino coup de chapeau mais rendez-vous tozala bino Tshisekedi tozala IDPS biso IDPS totika ngote toko bengana nde bino arrestation to banga ngo lisuste Kabila kanga mbala nayebi kozolukisa ngape okanga ngai nayebi ke ozwa no penga ba okanga ngai sepe na okufa parce que biso tant Tshisekedi na ndobe na biso to bima na nzela to se manifester to ndo tika basi na biso bana na biso te si bango tokei o kufa na biso na kufi pona mboka singa pe aujourd'hui lelo Kabuya okangisi ngai obomisi ngai ata na kufi pona mboka na kiena ngalola po eza na blo mokili etikala nango pona omona ke
biso na loi moko syndicat loba oloba te okokufa tamie lobo kufa boti kokosela bato ya IDPS makambo oyo bino moko nde boza responsable ase lotigel mal très mal tracasserie bapolicier na parle même pas tracasserie yaka na pompage oyo na tracasserie tozoloba te à part ça mini Gentini Ngobila un gouverneur azonomi ba bourgmestre na époque Kabila esalama te mais na époque na biso esalami wana oloba te kaka bato ya IDPS no bimisi makasi tokokanga bino bokile okanga bango ti Gentini nomi ba bourgmestre otiki ye Kabuya Gentini nomi ba bourgmestre otiki ye. En tout cas Nzamba Sunga biso totika te, nous allons défendre Etienne Tshisekedi jusqu'à la mort. Idéologie Tshisekedi toko défendre nango ngata na kufi lelo atoka nga lelo bana nanga ba défendre pona te bana nanga idéologie Tshisekedi wa mulumba Etienne. Question me repose en paix. Tozabi sonabino. Merci. Male nga yablo musuna rolo bate po emisama amisu déjà na kikanda. Mais tozana bino. Totika te mana boka ngabiso ka loka boka ngabiso. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana ki réalité ya bana kino